Bonjour, bonjour, là-bas, abonné News sur MK Yokani Télévision. Na pesi bino mbote sika pibo mesani kolanda biso. Nzambalo la sala bino bola mwa linga bino pasa la bino lisusu ba bien makasi ayo kabaposa mitema na bino. Paye ba okokisela bino yango au nom puissant de Jésus-Christ. Ngape naza bien ngai wa bino ya tango nyonso pe ya bisika nyonso na pesi bino mbote lisusu. Nazali malamu nzamba lamusi biso lelo na tongo po tolobela ba sujet mwa mingi. Mais to bali na sujet oyo choqué pe salinga ipasi makasi po na nini. Pourquoi on n'arrive pas à gérer ce problème? Pourquoi on n'arrive pas à gérer ce problème, à résoudre carrément ce problème? Nde eloko nga na yeli yangwana po na yebi ke babakouk tozalaka na ba solution ya nyonso eloko elekelaka biso ezalaka te. Mais awa na likambu oyo na lingi kobeta lisolo oyo na beta sete na lingi penza ozwa mayele po comprendre nga et puis ça là yango ekozala important pour na biso nyonso. Mais avant tout napesi merci mingi na tata Nzambo apesi biso na yo souffle de vie na pesi matondo mingi po na bolamu azali kolemba te kosala likolo na biso bana na ye na mawa na ye. Seigneur, merci pour ta miséricorde, ton amour, ta bonté, ta fidélité. Tu es le Dieu merveilleux et bon pour nous. Merci Jésus. Merci pour tout. Napesi mbote na ye moko la madre. Mam Cecilia Bisalo napesi mbote sika wapi ozali mkonzi ya babakouk tu. Napesi mbote ye moko la madre na l'autorité morale. Yayo yango wana nzamba salo bolamu ebele esengo pe akokisa baposa motema na yo. Napesi mbote na président Yoshua, le président de tous les abakoko zaraza na sama président Yoshua. Karine Montou yayo yango wana napesi mbote na chacha la maman de moi-même Y Abakouk awa floflo de moi je te salue maman Naina yayo yango wana napesi lisusu mbote mingi na oyo na benga mingi l'intime de moi-même maman Alice Landou, merci pour tout pour tes bienfaits. Nzamba mona papa mbola o lisusu nake kopesa lisusu mbote bongo na maman Gisèle Lembe napesi mbote na Enoch de moi-même Efrazi napesi mbote sika wapi ozali Marthe Bikindu yayo yango na ngolo ya bouillon bozala kebele ya boyebi yango donc yangwana nazomona Stevie Mbika na omona ote mikolo oza kote nini soko oza salanga mwa sini kosala ngai mwa bien maman Dona da Casa na pesi mbote Mami Rose de moi-même je te salue aussi soki na bina ba de beta pesa ka ba mbota na biso ti lobi to lala te po batu penda ba o balingaka biso makasi bazalaka la femme la légitimement mariée, officiellement mariée, sérieusement mariée, maman mère fille omeonga de papa tomeli kaka topesi mbote sika wapi ozali. Merci na bino nyonso mpona bolingo bolakisaka biso ntango nyonso. Napesi pe lidinga ntembote napesi masata pe napesi mbote sika wapi ozali. Boza ebele bakombo soki ezoya na désordre eloko evandisi nga pe yesi ngai sikoyo ezali eloko mosusu oyo nazopesinga na babakouk nyonso. Nakei kotala na liste les personnes qui ont le plus d'abonnés na Facebook. Namoni ke parmi bastar ya comédie ba comédien namoni ke Mams a 15e ana 494 000 abonnés. Nde na fani na kokanisa na bi comment ça se fait que Mams a la 15e na liste ya ba comédien le plus suivi sur Facebook, pendant que biso babakouk toza tala enduluku et touloukou babakouk. Nayebi que ce que je ne peux pas oublier ou omettre de dire, c'est que ce que je ne peux pas oublier de dire ou je peux omettre de dire, je l'ai bien employé je crois, c'est que je sais que Mams est plus active comment on appelle ça, na YouTube que sur les autres réseaux. Sur les autres réseaux aza penza te na rosenga pe par cette entremise, par cette vidéo, en l'entremise de cette vidéo, demander à l'équipe de Mams de revoir aussi de ce côté-là parce que c'est très important aussi pour nous. Naloba yango déjà kala menazongeli yango lisusu na moni pe Mams ça sala TikTok yango pe ezali, mais ce n'est pas très nourri.
ni TikTok, ni Instagram, ni Facebook. Ce n'est pas nourri au même niveau que les autres réseaux. Je sais que c'est un grand travail. Ko satisfaire les réseaux sociaux et il faut savoir aussi que on a aussi besoin de tout ce genre là, même la Twitter, c'est pas un problème parce que même niveau il y a grandeur à Kominango. Je crois que horizon mususu et rozoyer kaka soka za pe na ba réseau moko X ou Y. Bon, je sais que Twitter est comme X parce qu'il y a certaines personnes qui ne côtoient pas du tout YouTube, qui n'ont pas très beaucoup de temps sur YouTube. YouTube déjà sur le côté, il faut en attendre pour l'année parce que vidéo il y a moins de 10 minutes et ça pendate. Or qu'il y a des gens qui n'ont pas 10 minutes la journée. Ils sont tellement occupés que à 10 minutes les bailleurs de fonds, les grandes personnes qui peuvent accompagner le gros projet, ils n'ont pas ce temps-là de rester sur YouTube, regarder une vidéo pendant 10 minutes, 20 minutes. Non, mususu, pour nos zoyer, il faut zoyer kana X. Il y a la kuna. Na ba réseau mususu, azala ane activité. Mususu faut zoyer Instagram. Mususu faut zoyer na Facebook. Donc, les vidéos de 1 minute, bien conçues, bien faites, et lancé kuna, il y a un monté qu'on capté, pose à 1 minute, ou à moins d'1 minute. Voilà pourquoi vous allez voir que des grandes maisons de production ou de grandes maisons de publicité ne font pas de publicité à 2 minutes, 3 minutes. Ils ont raté. Publicité professionnelle, ils ont moins d'1 minute. 30 secondes, 1 minute, mais vous comprendre un message nios. Parce qu'ils savent que le vrai personne, une personne bien assise dans la société, une personne qui est vraiment occupée, n'a pas le temps de suivre une publicité pendant 4 minutes. Pendant 2 minutes, ça ne fait que ici à Kinshasa. Na Congo, quand on est sous d'autres cieux, la publicité elle est grande na Kinshasa, et ça la publicité est hors norme. Et ça la norme était. Et ça la publicité foutaise. O publicité mutumanda banda ekoloba. Ngai tokende kotala kuna babaloki. C'est vrai que ça na kati ya comédie na kati tozo seka. Mais na norme internationale jamais publicité à bongo et ozala. Et puis publicité à bongo soki bazu bakangi son. Est-ce que publicité na so bakangi son et ko pesa mutu o aza par exemple sur miwe par exemple et ko pesa ye nini yango batoche ba langage de signes na kati ya SB. Et ko pesa ye notion ya eloko linga o yozo lingo communication lingo sala. Est-ce que ya kozo yango? Non. Tant qu'on a moni mams na 15e place na Facebook, je me suis dit bandeko boété tout ça là effort tout s'abonner tout se réabonner les sous ceux qui toza ba cook ngane na zala boisika nyos na monaka o sila nini na kota na s'abonner ata kutu eza o groupe ya moto o ni ya moto na bika keza pour intérêt ya mams na s'abonner nanga siko comment se fait-il que biso toza ba puissance totiki Facebook a mams eza la na sima boy ndenge ni to sala na yebi que c'est pas assez nourri comme on le voulait. Mais pour l'instant, tokena ko s'abonner. Et de l'autre côté, tosengi pe na mams na biso avec beaucoup d'amour et respect. A tosengi pe na équipe na biso avec beaucoup d'amour et respect. Bota la peli kambo ya ba réseaux sociaux mususu. YouTube déjà toza qui toko propre soin. TikTok na nous penzate. Na mona écoute na fête il y a 5e année oyo. Na mona quand même que TikTok batuba au moni ketango live ça mi na TikTok ndenge ni TikTok wane koli ndenge ni batu batalela ki vous sentez que Karacho et le baris Karacho. Donc très bien. Et si ça se nourrissait, si la page était nourrie suffisamment, ça allait être aussi consommé suffisamment. Mais ça pena nourrité yango wana zo mona ça bon Instagram na lingi ekota na to sengi ekota na touche à ba pro ekota pena na touche à ba pro comme on a que ça va aussi ajouter quelque chose par rapport il y a cote p il y a makambu. Bon comprendre qu'il y a des gens des stars oyo ba camper ba mams bazaka na bat oyo ba geraka ba assistant ba geraka ba réseau na bango tant bazo gérer yango au sentir nanu kaka
qualité ya ba image ya ba 1 minute ezokota ya moins d'1 minute ezokota ezopesa message oyo ezoteka artiste esalama mpenza na niveau. Papa Yann, j'ai confiance nayebi ke Papa Yann lève les likolo makasi na Facebook nasengi na babacook nyonso tosopa na neti banzoi na Facebook wana emata ebura ekende likolo lokola na page Facebook ya Mams 494 000 abonnés. Non, 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 je ne suis pas d'accord avec ça. Vraiment, les abakouk, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Même ça cause jamais cause à la 15e. Non, non, sur Facebook, na boyi yango. Parce que nombre o ezali ya ba abakouk, jamais te cause à 494 eza moke mingi pona biso babakouk, pona biso mobondo ya babakouk ndenge tozalaka, pona biso lolenge toyebaka kokota lokwa banzoi nakoki kondima te kozala 494 abakouk ya monde place nyonso oza leka na Instagram ya Mams soki na sabona te abonne-toi, leka na TikTok ya Mams soki na sabone te abonne-toi, leka na X oyo babengi Twitter ya Mams nano s'abonner te abonne-toi, leka na page Facebook ya Mams kende ko s'abonner, yo moko za conscient soko s'abonner te s'abonner te, please je t'en supplie, je t'en conjure d'aller t'abonner sur réseaux sociaux nyonso ya Mams, c'est très important. Aujourd'hui, on ne se vend que par rapport aux vues, par rapport aux abonnés. Surtout sur le plan international. On ne se vend que sur le nombre de vues, sur les nombre d'abonnés, sur la notoriété et l'influence que vous émettez. Même ça émettra influence, il y a makasi. Pour preuve, Boromo la soka lati eloko. Eloko wana mbala moko pri ebimi et yebani et koti Congo. Donc elle influence par sa manière de s'habiller, par sa manière de faire le travail, par sa ténacité, par son savoir-faire, par son accoutrement, de par son accoutrement, de par sa coiffure, de par sa manière de parler et tout, alors tout. Alors, ndenge aza déjà na makambo wana nyonso. Siko, il faut que biso en retour to la kisake. Certainement, peu importe là où Mams peut être, on la suit, on la soutient du début jusqu'à la fin, du haut en bas, du bon en haut. Toza capable à osala yango. Toza capable à ko chambouler page Facebook ou Facebook ou emitou na pena que non ni nyango elekania. Si on le fait sur Streamex, on est capable de le faire aussi. Mams ne peut pas être 15e sur la liste de comédiens qui sont le plus suivis sur Facebook. Jamais na boyango. Et ça parce que to tcharango kate. To lobelaka yango te yango pe na yesko ko lobela yango. Mams à cause elle a jamais 15e na liste ba comédien le plus suivi de la RDC du Congo. Impossible. Na bisi bino penako luvunu. Na yebi ke abakuka lingaka défaite te. Abakuka pola jamais. Abakuka tikala jamais sima. Il est temps maintenant qu'on se lève et que YouTube ayoka pe sangona biso, ayoka sangona et Facebook ayoka sangona biso ke bana wana balaka bana te. Soko tena bango tembe bakolakisa o que ba jekutu te. Alors tokende ko s'abonner. Mams alongwa 15e akoma première. Sur tous les, quand je parle de tous les registres, donc tu oyen à Facebook s'abonner, prends le temps aussi de passer sur Instagram, prends le temps de passer sur TikTok et partout. Bacha élément, bacha te, biso to consommer na nos Mams. Photo na eka ezana de obanda o consommer. Na ebité so lina expliquer ndenge nini. Mais je vous dis qu'aujourd'hui on mesure une star par rapport à toutes ces pages. Tu pèses combien en termes d'abonnés? Tu pèses combien en termes de vues? Tu pèses combien en termes d'influence? Bongonde et fonctionnaka. Alors, ba critère nyonso, même ça nango déjà. Tokende, to la qui la face du monde que elle pèse tellement sur tout le plan.
Ce qui te sala qui on a Streamex, toi capable de resala ngo doublement ici. Toi capable de resala ngo triplement ailleurs. Donc ndeko babolingo. Lekana kende sabonaka chaka mokolo tope nani activer notification et la kayo à chaque fois que batie vidéo na page Facebook. Aux autres chaka like na ba vidéo yo moni ko la like pe. Ce qui peut faire commenter mingi bon. De l'autre côté, humblement, je viens demander à ce que l'équipe SB, s'il vous plaît, aidez-nous à nourrir les autres pages, les réseaux de Mams, donc entre autres TikTok, Instagram, Facebook. Si régulièrement vous nous faites de posts, ça nous permettra de venir s'enjailler à chaque fois que nous serons en train de défiler sur Facebook, nous serons en train de défiler sur Instagram, nous serons en train de défiler sur TikTok, pourquoi pas sur X, qui est Twitter. S'il vous plaît, avec beaucoup d'humilité, avec beaucoup de mekitiselo, pour sungabiso place wana, pour salabiso minio titi et salabiso bien. Parce que Mams doit peser en termes de tous les réseaux, parce qu'elle la mérite, parce qu'elle est capable, parce qu'elle pèse autant. Et pour que ces autres réseaux puissent aussi la ressembler, il faut que ça soit aussi nourri au minimum pour nous permettre, nous qui serons là, de ne pas nous ennuyer, de consommer ce que vous serez en train de poster, de mettre. Vraiment, je crois que vous l'avez reçu humblement. Et nayebi ke boyo kaka, Mams boyo kaka, Mams na équipe na ba yo kaka, ko senga na biso. Po biso to lingara te place moko tozala ba 15e, ba 12e, ba 13e. To lingara ngo te biso to lingara tozala kaka na mer ou non. Or qu'on est capable de réaliser tout ça. Pour ce, nous vous demandons, nous vous demandons de nourrir les pages pour que nous puissions aller consommer comme il se doit. Pour na lobango chaque jour awa. Bonjour ya Mams pour na babone, ils a déjà bisengo. Bisengo alole tokumisa mokonzi. Bisengo na bisengo. Soka sourire ne kaka bisengo. Donc on a tellement Mams yomoro aza constitué na bisengo na bisengo. Dès que Mams sort pour dire bonjour, quand entre na tournage, au bois que biso, ça biso de bien. Ko sekane na tournage, ça biso bien. Et lamba na la ça biso bien. Tout peut la biso dans la page, ça la biso qui toko makasi. Et bon mona que batu baroya sous ebele et 15e place au écossi là dans moins de 2 mois. Toko bina biso ba premier.